Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga. Nzamba pambola bino bandeko esika nyonso bozali, kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Bandeko na ngai boyebeki ya solo Pepito Kilala oyo azali bongo cadre na kati ya ACP moko oyo asaderaki mikolo euti koleka. Vraiment bandeko na ngai a remerciaki bato nyonso oyo ba akompanyaki ye mokolo oyo ye ayaki kosadere. Bandeko oyo bana bumbu selemba oyo tobengi bana erogal esungi oyo batambolaki na ye longo kolongwa esika ye azalaki bongo na likolo ya tracteur mpona kolakisaki ya solo mwasi mpe akoki kosala mosala nyonso na kati ya mboka. Ndenge tomonaka na mikili ya poto, mwasi akoki kokumba train, mwasi akoki kokumba avion, mwasi akoki kosala mosala mpo azali mpe docteur, mwasi asalaka mosala nyonso na kati ya mikili ya poto. Ndenge mpe Pepito Kilala alakisaki ete ya solo bamama oyo ya Congo bozala na bolembu te, ye atanke mama aye kotelemisa mpe kolamusa bamama na nzela ya ACP mpona kolasaki ya solo ACP ezali korensemble bamama mpo te ya solo bayeba kosalaka mpe mosala lolenge moko mibali na kati ya mabele ya mboka RDC. Bongo yango mokolo ya lelo bandeko grâce ya Eric Makozo, Eric Luyeye oyo azali bongo mopanzi sango ya erogal esungi na kati ya Kinshasa, diende alakisaki biso bilili mpona komonisaki Pepito Kilala akendaki bongo kosangana na bandeko nyonso oyo bakompanyaka ye mokolo oyo akendaki kosadere. Bandeko ezalaki mobange ya esengo na ndenge ya kosakana te. Bana gali nyonso oyo tobengi bagalois na bagaloise, bamama nyonso tu oyo bazalaki na esengo mpona koyamba oyo ya bango moko oyo tobengi la reine Pepito Kilala. Bandeko na ngai bokomona na bilili kasi ya solo avant te topesa bino bilili, tozali kosenga me condoléances mingi na fondateur ya erogal esungi Clara de Bruxelles oyo azali vraiment éprouvé ye longo na ndeko na ye oyo tobengi porte-parole ya erogal esungi Papa Flori. Vraiment en tout cas mes condoléances na bino oyo bandeko nyonso ya erogal esungi bagalois na bagaloise nyonso oyo bazomela na kati ya diaspora pe na oyo bazomi bongo na mboka ya Congo, bango basouhaite bino mes condoléances pamba te liwa ezali nzela ya moto nyonso. Yango tosengi na bino courage, fondé courage mingi. Clara de Bruxelles yo tozali toujours ensemble, yo zali kulutu baleki. En tout cas ngai moko pe na souhaite bino mes condoléances vraiment oyo euti na ngai moko. Vraiment kimia nzambe ezala kati na famille pe bolingo toujours ezala pamba te tozali famille erogal esungi, tozali bana ya lesanga moko, tozali na bolingo wana tozala nango kaka. Yango bandeko na ngai le 18 juin oyo bandeko erogal esungi ekosangana bongo na mboka ya Paris, ekozala bongo mobange na réunion. Bandeko nyonso tozanga te tozala wana, bana gal tozala wana oyo pe nanu basadere te boya kaka, tozali biso nyonso bana ya erogal, tozala biso nyonso tu kati na lesungi. Yango ekosalaka bien
yango bandeko na ngai tobengami biso nyonso le 18 juin ekozala mobange na réunion. Merci mingi na papi Biba motema ya Belinda, vraiment Louvela. En tout cas ekozala vraiment esengo mingi mama na biso Belinda ye toujours yambaka biso na esengo. Vraiment merci papi Biba, toyebi ke tokokutana biso nyonso tu mokolo wana epuis na président Lebo na PCP mbote sika zali tolanda bilili tomona esengo ya bamama ya Gal Lesungi tobengi Ero Gal Lesungi ndenge basepelaki na ndenge mama na biso la reine Pepito Kilala o azali bongo bourgmestre ya commune ya Kinshasa o azali bongo moko pe na kati ya ACP ye wana Jean-Thélie Ngobela président ya ACP bongo mama Pepito aye ko sepelisa ba mama oyo ba compagnie ki ye ba mela mo eloko pe ba sepela na mo loyembo boyebi ke solo bandeko loyembo ko sala ka malamu kati na mboka na biso mboka ya Congo yango ko sala ka toujours esengo. Merci mingi to molaki présence ya kulutu na biso Shora Mbemba Mandundu ye defwate oyo asala honneur ya biso bana Gal ye pasaki na kati ya mobange ya réunion oyo mobange ya esengo oyo Pepito yako sepelisa bagalois na bagaloise. Merci mingi tolanda na bili bomona ndenge elekaki grâce ya Eric Makozo, Eric Luyeye mopanzi sango ya Ero Gal Lesungi na kati ya Gal. Bandeko tolanda bilili, on se retrouve après.
émission ayaki mpona koremercie bato nyonso bapuyaki ye yango namoni ke ngai mpe etable ekulumutu nazali awa yala opesa bino tu bamambe ya eroka boza na mikili baklara batututu mbote na bino mpe bozali biso oza na mabela tozali awa toyo represente deja eroka lawa toyo kopuye pena pepito bilala aotoka moyena zanga eza te donc bana poto tuna biso mongo ndenge toza bobino bozomona oyo vie na biso vie shora meme mayo ekulu muntu kwa ye tozalaka na ye na lisanga ya eroga lisungi tozalaka na ye ensemble yango bomoni ve yeyo azangaka te kwa soki azangisi peut-être mo empêchement mais tozalaka na vie yango aka po toloni bomonaka vie mpe azali vraiment motu mwana ya eroga lisungi kongo alenga bambote ya tro kwa kongo alenga mbote ebele ayo mwana masengi toko yoka matondo mingi ya solo bandeko na bandi touti komona esepeli oyo ya bamama batondaki na esengo komona oyo ya bango moko mwana oyo bango babokoli na nkombo ya la reine Pepito Kilala oyo ayaki kosepelisa bango ndenge bakompaniaki ye na mokolo oyo ye akendaki kosadere na kati ya ACP. Bandeko na ngai ya solo ndenge kaka tolobaki na ebandeli bamama oyo bazali kotelema mpona kolakisaki ya solo Pepito Kilala alobi bamama nyonso bazali na droit ya kosala mosala oyo esengeli basala. ACP ezali parti politique oyo ya Jantini Ngobila Mbaka kasi ya solo bandeko Jantini idéologie na ye ezali bamama base retrouver bazala na esika mpe bazala na place oyo esengi oyo bakoki komonaka ya solo bazali à l'aise. Donc yango na bomoni mama Pepito Kilala oyo tobengi la reine ye alobeki ya solo ya kotikala nsima te ayaki na tracteur mikolo mpe bokomona bokobanga bokokanisa ta mosu ekomi nini me akokumba mpe avion mpe akotambusa babato mpona kolakisa ke mama nyonso to tobengi congolaise ndeko na ngai koyoka soni te mama telema lakisaki ya solo ozali mama. Lelo na Congo bandeko bato balisaka biso ezali bamama soko otali lelo bato babimaka ntongo mpona koteka na wenze ezali kaka bamama bato bayaka na mwa pondu mwa loso mwa ndunda mwa ntsaki madesu mpo esalaka biso bien bandeko ezali bamama. Donc bamama toza na respect monene mpona bango yango mama Pepito Kilala elongo na ACP balobeki ya solo kisalu il faut ezala il faut kolakisa misala pote ya solo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azali kosenga mosala esalama mboka ya Congo loboko moko esokolaka elongi te mokonzi ye moko akokoka kotonga mboka wana te tokanisa te ke Félix Tshisekedi akouta likolo ya kiti babuilding etongami na Congo bandeko ezalaka te il faut misala esalama yango bamama Pepito bazala ebele soki bazali ebele na nde toza komona bamama bazali ebele na kati ya ACP oyo tozo kobenga ba femme d'aujourd'hui bango bazosala misala na ndenge kosakana te vraiment en tout cas merci mingi na ba mama ya ACP ba mama ya ba femme d'aujourd'hui nzamba pambola bino pe na pesi mbote na ba galons nyonso nzamba pambola bino vous allez ko soutenir ndeko na bino Pepito Kilala la reine na biso. Mes condoléances encore les sous na fondateur ya Eroga Lisungi vient na biso Clara de Bruxelles et longo na cousin na ye Flori en tout cas oyo basili ko zwa passe ya sango ya mawa nzambe a fortifier bango courage nzambe apambola bino famille mobimba pe na bosanité Eroga Lisungi nyonso tu bambote na bino ki joki moni merci mingi na bandeko nyonso tu ya na kati ya Eroga Lisungi nzamba pambola bino Alexis Champagne pe na bosanité kuna na mboka Paris pe na bosanité Dikando Paul Dikando bambote na yo bambote na bandeko nyonso kimia nzambe za la kati na bino tokutele bongo mbala semande tokosola susu ba nyonso na biso na kati ya émission na bino bolingaka masolo na biso bos abonné massivement na Congo Alenga TV
merci mingi na Eric Makozo TV. Makozo TV, Eric Luyeye. Merci na ba image aux arotines de la biso. Grâce na yo, yango toujours ba image oyo. En tout cas, Nzamba Pambola yo, continuez toujours Moussala na yo. On est toujours ensemble. Eric Makozo, bo s'abonner pe na Makozo TV ko na Kinshasa, bande ko tout bozali ko na pe bande ko poto, biso tout ba galwa, to s'abonaka na kata ba groupe na biso. Ezalaka elengi. Ba groupe eza ya biso o mwa na gal. Groupe a Bumbu Selembao ndeko s'abonner. Page ya bana Bumbu Selembao. S'abonner bandeko s'abonner parce que ça pour la fière na biso fierté la biso ba galois eza sengo. Merci mingi. Bo s'abonner na Congo Alenga TV et ko zale sengo nzamba ko pambola yo ezali pona mbongo te kasi ezali pote ya solo batu ba mona peke ba galois balingaka eloko na bango moko. Merci na Shora Mbemba puis revient na biso ve omo na ngai do tozalaka biso mibale na masengi Shora de Sulanga na Shora Mbemba. Donc bandeko na ngai vraiment ezali sengo mingi gode le fombo bambota trop. Merci mingi en tout cas na bandeko nyonso to bolanda vidéo bo partager yango esengo na bana gal. Merci mingi na ba mama nyonso ya ba galoise. Merci mingi ya ba mama Lisungi Nzuzi Madiata. Na peso mbote kuna siko zali na bosani te Ani Bosenzu Mongala, Ani Bosenzu. Merci mingi na Jackie Ganga kuna na mboka Congo na Kinshasa, ba mbote na bino bandeko nyonso tu vraiment tokutali bongo balasema. Botika malamu ezaki ya bino ndeko Shora de Sulanga, Congo Alenga mwana fumu Kimbango. Totikali bongo pe tokutali bongo balasema. Nde tokosola susu milulu ya sika na masolo na biso ingeta toujours. Merci Matondo mingi.